lokola basi baluki makambo. Ils doivent vivre la situation de 1992. Oto ebi banda kuna bango. Ils devaient se vivre. Tango tosalaki accord na bato ya FCC. Ezalaki refuge ya ko protéger ba criminel te. Bao babomaki Floribert Chebeya na Fidel Bazana, ils doivent répondre de leurs actes. Mais ceux qui bino bozana makasi, boya ko affronter biso au lieu de se cacher derrière un autre président africain. Yango naza koloba boy. Naza kolobango nazo lobango devant presse. Buzoba wana to tolérer yango mingi. To limbisi bino mingi. Et vous allez vous rendre compte que buzoba obo bandaki kosala. Tozalaki banyamate, on est en train de vous observer. Lokola bameki makambwana, nous sommes prêts pour répondre. IDPS viva, nous allons répondre et certains d'entre eux vont prendre le chemin de l'exil. Nous n'allons pas nous laisser faire. IDPS viva, IDPS viva. Nous ne pouvons jamais blanchir les gens au nom d'un accord politique quelconque. Batouana bazana ba famille na bango, makila na bango sopanaki et les gens doivent répondre. Baoyo babomaki Arma Tungulu, ils doivent répondre de leurs actes. Usoba ele kakate. Baoyo babomaki Thérèse Kapangala na Rossi Mukendi, ils doivent répondre de leurs actes. Nous voulons voir comment est-ce que Ebele Bakotambola Namboko sans toutefois être inquiété. Justice, il faut ça la Moussala Nango. Manifester général na mona. Bandeko ya Lukunga bayaliawa. Bandeko ya Lukunga bo manifester. Ah, bo manifester. Bandeko ya Moamba. Bo manifester Moamba. La minute on azo ebisayo basombi déjà ba radio na bango batie. Bo lelo ba ebite nini ko bimakuna na 10e mairie na limité et pas secrétaire général Gisaka. Ese boli ko yokae. Ese boyebi ke banje o ezama compliqué na minute. Siko loko la vérité ça ko ya ko ta pa munoko ya secrétaire général Gisaka. O Gisaka.
Monsieur le secrétaire général, bata maboko pour nos mokonzi, bata maboko. Tellement bipayo zali la kisa koni oyambaye. Viva! Bana Félix Tshisekedi, viva! Bombete na maboko makasi. Nakanisi na bengisaki bino lelo poto meka ko solo la mwa muke. Souvent matinée na biso to salaka tokoki programme ngwata 2 ou 3 jours avant. Mais bon mona que lobby nde to annonçaki pour la communication tokosala na bino base ya parti base ya chef de l'État Fachi Beton bobetele maboko makasi. Lokola nazaki très sûr que beaucoup répondre favorablement à l'invitation quand bien même que tosala kiango na lombango. Encore une fois merci beaucoup parce que pour remplir permanence comme d'habitude. Makasi ya mokonzamboka esika batwana bazako bosana. Après liwa Etienne Tshisekedi bamelaka ba champagne. Il ne s'attendait pas que tozome la champagne lelo lobby de PSL comme on a pouvoir et belé ba kende chômage. Et lo qu'on a bengeli bino lelo nazako epsa bino yango. Po nazako banga mutute, je me vois dans l'obligation de le dire. Tango tozalaki na opposition na bangaki bangote. Mais lelo o toza na signature, je vois très mal que ceux qui na ebi likambu na banga koloba yango. Buzoba et kakate. Tokomi na moment oyo ya koyebisa na ba vérité en face. Et naza koloba boye. Na okaki batu mususu ba homme politique mususu baza koloba ke baza ko préférer rencontre esalema entre mokonzi mboka na oyo azalaki liboso sans ba extrémiste. IDPS viva! IDPS viva! Ngana za ko répondre batouana boy. Pendant tout le temps où babandaki ko sala buzoba contre mokonzi mboka bino bozalaki wapi? Vous êtes des corrompus et des hypocrites. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Là, il faut dire la vérité. Aucun chef d'État au monde ne peut jamais tolérer des bêtises contre mokonzi mboka mwana mboka Félix Tshisekedi. Aucun chef d'État. Mais pour des intérêts matériels, batu baza kosala hypocrisie et sika bakoki koloba bosolo. IDPS viva! Semaine oyo uti koleka. Batu ya FCC naza koloba na ironie te na parabole te naza ko pointer bango musapi. IDPS viva! IDPS viva! Batu ya FCC basali ba tourner à travers certains pays africains pour préparer un coup contre les chefs de l'État. Mais basali yango na ndenge ya lukuta biso toko se laisser faire te naza koloba yango et puis nako yebisa bango mboko pe bakendeki po nako IDPS viva bo pesa ngata na yebisa bino makambo na ye nango aw. Et puis toko tirer conclusion na makambo wana. Tango tosalaki accord
na bato ya FCC ezalaki refuge ya koprotege bacriminel te bao babomaki Floribert Chebeya na Fidel Bazana. Ils doivent répondre de leurs actes. Nous ne pouvons jamais blanchir les gens au nom d'un accord politique quelconque. Batouana Bazana ba famille na bango, makila na bango sopanaki, et les gens doivent répondre. Baoyo babomaki Arma Tungulu, ils doivent répondre de leurs actes. Bouzoba et les kakate. Baoyo babomaki Thérèse Kapangala na Rosimu Kendi, ils doivent répondre de leurs actes. Nous voulons voir comment est-ce que Ebele Bakotambola Namboko sans toutefois être inquiété. Justice, il faut ça la Moussala Nango. IDPS viva. Tout ça là qui accord mon côté pour Nabatulelo, comme arrogant au moment où ils ont pillé ce pays pendant 18 ans. Comme na bango et tangami na ba rapport rebellé, ils n'ont aucune leçon ya kopesa mokonzi mboka. Semeno e uti koleka. Bake na Angola, je cite bien le pays. Mokonzi mboka Félix Tshisekedi tango Eduardo dos Santos azalaki na pouvoir, batikala kokutana na yete, batikala ko tisse ba lien ya banité te. Bangonde bazalaki moindre problème, babengi Eduardo na téléphone, basie ko secourir bango militairement ao. Mais en notre grande surprise, voyage au Mokonzamboka ken Angola dernièrement et na Congo Brazza. Président ya Malabo azalaki kuna. Ce qui est Bayo Kanaka na président ex-président angolais. Problème ya Mokonzamboka Félix Tshisekedi Zawapi. Ils se sont organisés pour aller tromper le président angolais Lorenzo, que non tel que vous êtes là, Félix Tshisekedi est en train de comploter contre vous. Mais ceux qui bino bozana makasi, boya ko affronter biso au lieu de se cacher derrière un autre président africain. Yango naza koloba boy. Naza kolobango, nazo lobango devant presse. Buzoba wana to tolérer yango mingi. Tolimbisi bino mingi. Et vous allez vous rendre compte que Buzoba obo bandaki kosala. Tozalaki banyamate, on est en train de vous observer. Et peuple congolais bozomona aza moumu na binote. Si vous pensez que demain vous allez retourner au pouvoir pour vous faire souffrir le peuple congolais, il faut oublier ça. FCC est un modèle en Afrique awa na matali gestion yamboka. Ils ont tué le pays, c'est connu de tout le monde. Mais ils ne se gênent pas, ils vous rencontrent des choses au débauchage. Qui débauche qui? Est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent nous présenter la liste de tous les membres du MLC au basé Panabango, ceux qui président Jean-Pierre Bembada Tinda Bango Kuna? Leur mode de gestion, c'est le débauchage. Batu nyonso ya IDPS au basa kuna biso nde totinda bango. Lelo basa koloba que non, on est en train de débaucher les députés. Soyons sérieux. Pas 13 parlementaires. Au Basignaki lettre à 52 pages. Nana débaucha ki bango. Un député national, c'est un responsable politique. À un certain niveau, il va prendre conscience de la situation politique de son pays. Ça ne demande pas que quelqu'un vienne lui dire que non, voilà, il faut changer le camp. C'est faux et archi faux. Ils sont tous conscients de leur mégestion. Et les députés ne sont pas des gamins. Bazaba responsable. Vous ne pouvez pas réduire les députés à un montant de $7 000. Ça, c'est insulter même ces députés-là. Ba député baza batro baza comme la situation mboka ndenge zokende mabe. Vous voulez retourner au pouvoir, mais il faut présenter un bilan. Ba assassinat ebele bobomi batu, bosali ba crime ebele, crime économique. Ba kombo na bino eza kotanga ma partout na ndenge bopie mboka oyo. Lelo
vous vous organisez avec les ministres des Finances pour Admisambongote pour dresser l'armée, la police et les fonctionnaires contre les chefs de l'État. Mais Naza Koyeb Sabino Boye, Lokola Bameki Makambouana, nous sommes prêts pour répondre. IDPS viva, nous allons répondre et certains d'entre eux vont prendre le chemin de l'exil. Nous n'allons pas nous laisser faire. IDPS viva, IDPS viva. Naza koloba boye, naza koloba ngo pona ko sepelisa batu te. Nalobi kendenge baponi fwa wana. Sans se rendre compte que sans IDPS, balinga va subir sort ya bamoboutiste les 17 mai. Mais n'engue pas pour niveau wana, nous sommes prêts puisque nous sommes habitués à ça. Et belé bako kenezela exil bakoye bakebisone doit pour protéger bango. Balobi IDPS viva. Balobi boye. Balingi élection anticipée. N'a qu'à répondre bango boy. Depuis 2001, batikala ko voté bangote. To gagnaki bango na 2011. Basali mangungu. Babomi batuna biso ebele. Le 26 novembre 2011, baboma batuna biso na aéroport international d'Andili. Après victoire na biso, Batiaki fait Etienne Tshisekedi na résidence surveillée, qui entraîner Liwanaye. Nous n'avons pas oublié ça. Il doit faire très attention avec nous. Nous n'allons pas nous laisser faire. Qu'il se prépare, nous aussi on se prépare. Tango bazaki na pouvoir biso maboko pamba to affronta bango. Kaka lelo o toza na signature ne ba basala biso. Écoutez, s'il vous plaît, IDPS viva, IDPS viva. Biso tokokiko bangela élection anticipée. Au contraire, baza conscient que majorité baza ko piolola wana eza kimuyibi. Ba mérita yango te, yango baza ko lenga. Je parle très bien du FCC. Nazolo bela mutu mususu te. Ba bongama, nous sommes prêts pour les affronter. On ne peut pas se permettre d'importuner un président de la République au bayebi parcours politique naye neti moninga na bango. Namboka nini, dans quel pays à travers le monde, quels que soient les accords politiques, un premier ministre qui attaque un chef de l'État devant les cours et tribunaux, où est-ce que vous avez déjà vu ça? Ça c'est respecter l'accord? La constitution qu'on cherche à tout moment à brandir. Est-ce que Baza ko respecter la constitution wana? Boyoki lobi awa, boyoki lelo. Deux ministres FCC, balingi ko voyager awa, sans informer le président de la République. Nous sommes dans quel pays? Est-ce que la constitution autorise ça comme ça? Article 34 de la constitution sur le banini. Makambu nyonso, voyage officiel, que ce soit voyage privé, le chef de l'État doit être informé. Mais pas ça côté makelele, oh constitution. Est-ce constitution et bandaki qu'on permettre bango pas profaner par installation église catholique? Nenge babando kota bazobo mabat. Et pense qu'il maîtrise bien la constitution de plus que tout quiconque. IDPS viva. Yango na ko retenir bino ngonga mulaite. Message nanga ezaboy. Lokola basi baluki makam. Ils doivent vivre la situation de 1992. Otoyebi banda kuna bango. IDPS viva. IDPS viva. Nazako lobaboye. Bouzoba et les Kakate, ils ne sont pas différents de tous les Mobutistes. Oyo, Bakendaki exil en 1997. Yango Nazako Lobaboy.
pona kolakisa bango ke mboka oyo eza sous contrôle ya Félix Tshisekedi. Pona kolakisa que peuple congolais nyonso dans son ensemble est derrière les consultations annoncées par le chef de l'État oyo aza kosala lelo. Journée de la base oyo elingi kosala le 12 toyoka na malamu eza renvoyé à une date ultérieure. Le samedi, marche de soutien sur toute l'étendue de la République. Il ne peut se vivre. Yango naza koloba boye. Naza koloba boye. Il ne peut se vivre. Nalobi boye. Journée de la base autoprogramme qui pond le 12 et ça renvoyé à une date ultérieure. Samedi oyo soki boza basina mibali il faut Congo mobimba eningana bayeba ke boza derrière mokonzi mboka ba criminel oyo bakoki kosakana na biso te. Ils nous ont tués quand nous étions dans l'opposition. Nous ne pouvons pas accepter de mêmes bêtises. Tokani malam. Comme ça, ministre na bango ya finance. O bayebisi ke kobimisa kambongo te pona batu ba se soulever contre le chef de l'État, on va régler son problème. Nalinko yebisa bino boy. Bandeko wana bakosaki bango. Ba sous-estimaki biso na raisonnement na ba analyse o baza kosala. Ndenge naza koyebisa bino awa baza na gestion ya banque centrale. Baza na gestion ya ministère des finances. Baza na gestion ya DGRAT. Baza ko gérer makambo nyonso mbongo. Mais baza koko sabatu ke non ceux qui bazo futa binote eza mokonzi mboka ndaza ko boya nyonso wana baza ko sala ba réunion ngo na bande ko na biso ya basoda ba policier mais basoda na ba policier baza ba umbu na binote ceux qui lelo militaire na policier bazui valeur c'est avec le régime Félix Tshisekedi. La preuve en est que une fois arrivé au pouvoir, nous n'avons pas cherché à amener d'autres militaires et d'autres policiers pour sécuriser le pays. C'est un grand message. Au Bisoto Laksa Kibino que l'armée, la police, au Bango Bamanda ko diriger ezaki basé sur le tribalisme et loko est créé qui méfiance Nakati armée dans la police. Avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, nous n'avons pas voulu mettre qui que ce soit à côté. Nous avons travaillé avec tout le monde. La preuve en est que l'actuel chef d'état-major est Zao Bisoto Koutaki. Actuel commandant de la ville de Kinshasa n'a compte à la police Ezaka Bisoto Koutaki. Inspecteur général à la police Ezaka Bisoto Koutaki. Nous n'avons pas cherché ailleurs si ce n'est que travailler na batouana kopé sa bango valeur. Bobete la mokonzamboka maboko makasi. Mais ba
oyo bayibaki 32 millions de dollars ya SNEL, il faut s'apprêter pour nous sango izambongo. Ezambongo ya mboka, il faut bozongisa. Bao babombisi mbongo. O batangami na Panama Pemperse, il faut bazongisa mbongo wana. Ezambongo ya mboka. Vous n'êtes pas un modèle pour ces pays. Vous êtes des criminels économiques. Vous avez détruit les pays. Le moment est arrivé où nous devons nous dire des vérités en face. Et tokomona nani akotambo la makolo population azobetele maboko. Parce que tango biso toza kotika makambwana boka nsateke tobosana ki yango. Tobandaki nde ko observer bino. IDPS viva. IDPS viva. Marche autolobby eza marche pacifique. O nyonso akoya na marche wana. Il faut olata pembe ndenge biso tosalaka. Tokobandango na changu. Tokobandango na changu. Bamususu bakobanda kote ya Molar toza komata point de chute na biso eza na boulevard triomphal. Il faut qu'on l'accena mokili mobimba ke Félix Tshisekedi nde véritablement président élu. Initiative na nyonso biso toza na simana ye pona ko soutenir ye. À partir ya lobby yo combattant, mobilisation générale. Bao nyonso bazana ba province bakosala ndenge moko. Manifestation na biso eza na objectif moko ko soutenir consultation au mokonzi mboka aza kosala pona ko aboutir na union sacrée de la République démocratique du Congo. Tokani malamu. Tokani malamu. Mukolo ya lobby. Mukolo ya lobby. Mokonzi mboka akosala tournée d'inspection ya avancement ya ba travaux. Boyebi ke même pona makambo ya travaux à 100 jours ba bloka biloko nyonso wana. Mais tango baza koloba ke non toza ko komela ba chef d'état africain batangela biso qu'on nous cite le nom d'un seul président africain qui peut supporter des bêtises comme ils l'ont fait pendant 2 ans. Qui nous cite le nom d'un seul président. Il fonctionne sur base de mensonges pour chercher à se positionner. Et aucun accord ne peut jamais aller à l'encontre de notre constitution. IDPS viva. Naebisa kibinoa ke ordonnance présidentielle au étali fonctionnement gouvernement. Eza kosenga bango avant ministre Abima, premier ministre, eza la voyage officiel, eza la voyage privé. Il faut informer Mokonzi mboka 7 jours avant. Mais bango baza kozwa Mokonzi mboka neti camarade na bango. Biso tokondi makalisusu eloko bongo te. Tokani malamu. Tokani malamu. Il faut pas se rendre compte que bapiyaki mboka oyo peuple congolais nano a pardonné bango te. Tokani malamu. Tokani omibetela maboko makasi. Nayebi simino que marche autoza kosala eza marche pacifique avec comme objectif soutien et consultation au mokonzi mboka za kosala. Tokani? Tokani malam. À partir ya lelo juste après matinée oyo. Juste après rencontre oyo na lingi na yoka sango ndenge na yokaki mukolo ya prestation de serment. Tokani malam. Bato babomaki biso o bapiyaki mboka na biso bazana leçon kopesa biso bazana leçon kopesa biso batika bandeko na biso ba fonctionnaire ba policier ba militaire calmement puisque tango babandaki koboma mboka oyo soki okeya na kamo butu awa c'est inacceptable na condition batie bandeko na biso ba policier na ba militaire 18 ans de calvaire. Lelo balingi kolakisa ke balingi mboka oyo bino bolingi yango désormais
Pona kolaksa bango ke mboka oyo eza dirigé par une seule personne qui répond au nom de Félix Tshisekedi. Bako apprendre nenga ko respecter sur toutes les lignes. Toyokani malam. Obetela mokonzi mboka maboko makasi. Nakanisi makamunaza ko yebisa bino lelo. Na yebisi bino ke soki boza mibali na basi. Samedi, en tout cas, il faut mutunyon soye bake mboka oyo eza dirigé et pas mokonzi moko kombone Félix Tshisekedi. Nous n'avons pas de président avant de prendre une décision au nom de l'accord. Quel est cet accord-là qui va marcher sur la Constitution? Baza kolobe na makambo ya Constitution, est-ce que bango batikala ko voter bango na mboka oyo? Est-ce que baza na leçon o bakopesa biso? Maboko nyonso etonda makila ya batu. Ils sont conscients de ça. Ils n'ont aucune leçon ya kopesa mokonzi mboka. Yango tolobi boye. Nous sommes prêts maintenant pour les affronter de n'importe quelle manière. Toyokani malam. Mukabangi sabino te. Toyokani. Pona lelo tosuki wana nzambe apambola bino.